Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidèle, merci na ba fidèle na nyonso. Fidèle Story yango yo bozota lato. Bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président Fidèle di Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Toye lisusu na 5e partie suite à F1 il y a film oyo bandeko na ngai ya basi, bandeko na ngai ya mibali, ba mama na ngai, ba papa na ngai, na yeli bino lisusu 5e partie il y a film oyo secret caché film oyo eningisi Kinshasa, secret caché film oyo eningisi Brazzaville, partout dans le monde, film oyo bana mibali bapesi vi na bango, film oyo to dediyaki yango epai ya ba influenceur, epai ya ba influenceuse, epai ya ba créateur ya contenu, film oyo epesaki biso nyonso ba leçon ebele, film oyo epesaki biso nyonso lolenge nini esengeli totambola, lolenge nini esengeli na biso koyeba na kotamwisa bavi na biso. Ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, bafilme oyo tozali kotia na Fidèle Story ezali kaka te po tala, mais ezali po attirer leçon. Fidèle di movie production toza pe tokozala toujours film oyo bandeko na ngai ya Brazzaville ebele babengaki ngai. Film oyo na Lubumbashi, na Congo Central, na Matadi, na Boma, na Mwanda, ebele na Kisantu, babengaki ngai ebele na Goma, na Bukavu, babengaki ngai, na Uvira na Kivu, babengaki ngai, balobaki président Fidèle. Film oyo vraiment édifié biso, film oyo epekisi biso koluka vie apprécié, film oyo epekisi biso koluka secret ya moto ya tombwama, ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, soki otali kaka parti oyo eki otalaki eleki te, pardon, kota na chaîne YouTube na biso Fidèle di Move TV, kota na YouTube na yo beta kaka Fidèle di Move TV, yango wana liboso na yo na couleur ya rouge, chaîne YouTube di moment Fidèle di Move TV, chaîne YouTube oyo ba papa ebele, ba mama ebele, bazali ko s'abonner massivement, abonnez-vous massivement dans notre chaîne Fidèle di Move TV pour na kolanda film oyo kobana na première partie jusqu'à na 5e partie oyo na memeli bino lelo, bandeko na ngai, film oyo eza kitoko, film oyo eza gu, mwana oyo ya mobali bozali komona azali moko ya ba disciple ya Tinedu, azali moko ya ba disciple ya Tinedu oyo akendaki na ville koluka Tinedu apesa bango secret ya bozwi, ndeko na ngai ya mwasi, nini ekokomela mwana mobali oyo, finalité ya mwana mobali oyo ekozala nini. Merci na bino ba eban surtout bozali na ngaba, merci na ba fidèle ya matete, merci na ba eban surtout bozali kozala wana na siège na biso, na siège na biso ya de bonhomme epai wapi baartiste ya groupe cinéma Fidèle di Move bazali kosala répétition chaque jour, lundi et vendredi, na espace Ishango wana na de bonhomme.
film na biso 5e partie bani awa epai wapi tomonaka Escobar moko ya ba influenceur moko ya ba créateur ya contenu oya lukaki mbongo ya kisi na ndenge ya pressé yeyo azotambola makulu nini yango ekomeli Escobar tolanda film oyo na bokebi nyonso. Je dis merci à Rovia Fide di Makese mère à Palais Kolobor. Na bondeli ndeko nanga mobali pardon ko sala bongo te. Mata na mutu kato kende. Pardon na bondeli yo. Escobar, est-ce que vous comprendre? Est-ce que vous comprendre ndenge pendant niveau tozali? Niveau ni tozali. Victor. Espoir ezali susute. Espoir ezate ndeko nanga mobali. Maître yebisinga Kevin nanga ekomi na suka. Alors, tika ngana tuna yo. Espoir yo solingo la asirenga wana. Escobar yoka. Tala. Difficile na vie ezate. To ko trouver pe place moso pe to sali refuge. Et l'autre mon côté à refuge ezali. Oh nyonso déjà po na nga esili. Yango wana na ko loba. Escobar, pardon, qui t'a mouté manayo. Zala calme, talanga lokola mobali soit décision. Maintenant mutu kato kende. Nako kende pa imoko te na zo zela liwa. Grand maître déjà yebisinga ke mikonanga ekomi na suka. Tala sikoyo ngai, vanité de vanité. Nyonso eza vanité. Na luka kimbongo na ndenge ya kisi na kanisa kisoki na simbongo na kozala malamu na kanisa kimbongo ya pressé eza loko ya malamu tala siko ndaza jeune naza moins de 40 ans mais nazo lingana kufa likolo ya kisi ya mbongo siko ta siko nazo kende ka bongo nazana no elenge na boti na no bana te tala siko ndeko na mobali na kei. Tala ndenge fina nga ekei. Ça va ndeko nanga mobali. Ça va matana mutuka to kende. Yaka na fungula mutuka to kende. Bandeko nanga yi. Escobar yeyo akomi kosanza makila tolanda film oyo. Film bandi kitoko. Film ebandi gu tolanda film oyo chaque jour tolobi chaque jour na 15h juste na miel télévision tolanda ba film ya président fidèle de chaque jour mikolo nyonso na 15h na miel télévision landa biso pe kaka mikolo nyonso na 21h avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzame, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment, Escobar Yeyo. Ndekonanga ya mwasi ndekonanga ya mobali ezali na bato mosu bazali kokufa kufi elenge otali photo na matanga olobi mwana mwasi vraiment akufi elenge boye pona nini mwana mobali oyo vraiment akei avant l'âge boye pona nini ndekonanga ya mwasi oyebi te secret caché oyebi te vinini ndeko wana ya mobali abandaki komene oyebi te vinini ndeko wana ya mwasi abandaki komene ya na ngai ba film o tozali kotia na fide di story ete ayo mama na ngai pardon ndeko na ngai ya mobali pardon vie appréciée eza na tina te vie akoluka na ndenge ya mabe eza na tina te lelo ba jeune fille ebele lelo ba jeune garçon ebele bazali kolimite ba vie na bango likolo alata likolo amela likolo abima likolo bamona ye likolo yende aza influenceur aza influenceuse yende azali la reine ya quartier ndeko na ngai ya mwasi tala film oyo ete ayo oh nzambe na biso vraiment oh ni nango ekomi camarade na ngai ya motema
ami de lit na ngai yeyo akei Escobar na ngai nzambi nini kokomela ngai nini kokomela ngai o nini kokomela ngai nzambi na ngai sunga ngai pardon na kufate na tika mokilo yote ndeko na biso ya mobali abandi deja komilela awa ko kamarani na Escobar ya akei est-ce que nzambi ya kosauver est-ce que ndeko oyo akozwa leçon ye bazongisi pas mes grand maître tolanda filme oyo na bokebi nyonso grand maître camarade na ngai ayebisaki ngai ke vi na ye ekomi na suka oui papa nalingi nayeba mpo na ngai eza nini avenir na ngai eza ndenge nini na ye pa na yo grand maître pa na yo yebisanga nalingi kokufa te pardon nalingi nasila te o nalingi vi na ngai suka na nzela te pardon grand maître oza penda mutu ya mayele oza vraiment mutu ya mayele makasi na yango mutu ya mayele oyo ozali naza vraiment content na yo na ndenge yo telemeli milimo te oye koluka ngai merci grand maître merci vraiment pardon yebisanga grand maître nasala nini nakoki jamais kokufa grand maître pardon sauver ngai sunga ngai nalingi nasala eloko moko pesanga baordre pesanga orientation pesanga bainstruction nasala nasengi yo oboma mama na yo tala instruction bapesi ye ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali monde ya satana monde ya molili ekotikalaka jamais kopesa yo eloko ya malamu ekotikalaka jamais kosenga yo eloko ya malamu pesa mama na yo lokola kado pesa ye liputa wana assurez-vous ke alata yango kaka ere ya kolata kaka jr ya lati kaka ere ya kokufa yango nde ezali instruction na pesi yo soki akufi zwa motema na ye pe memelanga motema ya mama na yo pesa ya liputa alata soki mama alati akokufa soki akufi yelanga motema ya mama grand maître sekoko ozala moto mosusu te kaka mama na nga indi mama na yo mama na yo mpe ozanga na 2 jours omema mama no awa motema ya mama ozanga na 2 jours film oyo eza kitoko film oyo eza goût merci na bafide bien merci na bafide bien na nyonso fide d'histoire yango oyo bozotala to est-ce que papa osalaki malamu répondre à la question est-ce que osalaki malamu répondre ye non 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 bolimbisa ngai pardon yo bomi biso famille na yo mpo okoma na bozwi non 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 pardon ezalaki volonté na ngai te yo mpenza oza motema makasi obomi mwana yo mpo na mbongo obomi mpe ngai mwasi na yo mpo na mbongo sikoyo otikali na mbongo yango okolia yango na banani yaya pardon mwasi na ngai mpo nini oza motema mabe boye atinedu naza désolé naza désolé naza désolé pardon botika ngai kimia botika ngai kimia botika ngai kimia botika ngai kimia deja bosi bokufa deja
Beaucoup fa déjà botika ngai kimia ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tine duye yo mwasi na ye abimeli ye est-ce que tine du akufi to te bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali bébé sengeli toleka siko na makambo eza important eza problème te bébé nakosala nyonso mpo na yo nakoteka vi na ngai mpo na yo mpo kozala na esengo nakosombela nyonso tu yo olingi bébé tala yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali bafilme oyo tozali kotia te kaka po totia mais tozali kotia bafilme oyo pour que bafilme oyo eporte biso baconseil bana basi boni bino oui toza bien patron alingi amona bino na kati ya mutuka oui problème eza te filme oyo eza kitoko filme oyo eza goût merci na bafidélien mbote bana basi ya kitoko vraiment nasepeli vraiment komona basi ya kitoko boye na se ya moi bozotambola boke wapi yo boyebisanga mpenza ke botambulaka makolo bongo oui totambola biso kaka makolo bongo eza problème peut-être kotala oncle na biso azani mpe mosika te eske koaccompagne bino vraiment namoni eske nakoki koaccompagne bino mibale nazwa bino nake kotika bino s'il vous plaît nalingi vraiment ke bopesanga nano numéro na bino soki peut-être bolingi te namema bino na mutuka nakende kotika bino bana basi bamoni mbongo bon numéro na nga nakomi yango na mbongo yebike nga naza na mbongo ebele numéro nasalelaka yango kaka na mbongo compte bancaire eza te compte bancaire na nga eza kaka mbongo merci messieurs merci vraiment esali biso bien boni messieurs boni yo oui naza bien patron patron merci tokobenga yo bobenga ngai lokola bokomata na mutuka bobenga ngai lokola dabo ko pembeni problème ezate bobenga ngai tokutana to solola merci messieurs bye na bino filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi tala bana basi bamoni mbongo matoyi emati miso efongwami basile esembwami mbebo ekomi munene miso ekomi kobeta paka lokola ngonga ya 4 ya 5 ya catholique film eza kitoko filme oyo eza gu omoni mobali aza na mbongo ebele mwana mobali aza na mbongo ebele ngai fona linga yo papa moto apesi nga 1 million mama apesi nga mpe yanga ndambo nini yo lobi nanga ke namoni ka lelo no yaya vanda kimia kende pa na bino kende nga na kenze na nga pardon bebe okimi nga mwana mobali asalaka nini esengeli nasala yango nazalaki na shwa te nini esengeli asala ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tolanda filme oyo bango vi na bango eza kaka makila bango vi na bango eza kaka ya koboma ozomona ye aza na succès aza footballeur azali influenceur azali cambiste azali artiste azali interprète ya bafilme Nigeria ndeko na ngai oyo yebi te oyo ebombama tala ndenge ebele ya bandeko na biso ya basi bateka milimo na bango likolo ya kolingalinga likolo ya bilulalula oyebi te ndeko wana ya mobali ndenge asalaka mbongo na ye oyebi te moto oyo aza koinfluence yo bisika oyo source ya revenu na ye ezali ndeko na ngai ya mwasi tala lelo moko na bango yeyo tala lelo moko na bango yeyo ndenge nini vi na ye baza komorcele yango tolanda filme oyo na bokebi nyonso bazanga mawa bato ya monde wana bazokata moto bazolongola barin bazokipe te filme oyo ete ya yo filme oyo ete ya yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo elakisa yo ntango nyonso to ozali kolamuka na ndako
tango nyonso zali kobima ndeko na ngai ya mwasi tikaka nzela na yo na maboko ya Nzambe tikaka eke Nzambe yalola abatela yo aépargne yo na ba danger na ba conséquences nyonso tu ndeko na ngai ya mwasi ezali na bato ebele ozali komona na mituka na ba jeep ezali na bato ebele ozali komona nzela na ba bar na ba boîte bazali na ba mission ya kozwa makila ya bato ndeko na ngai ya mwasi keba ndeko na ngai ya mobali keba Fidèle Story tomeli bino film oyo ete ya bino depuis que naza awa ozane comme ça na ta pour ngati naza na yo zala calme nazo sala mais sala no kyoto solanga na yo ngaza posa ko kendi pour nous autres elisanga boye pour na nini ngozo elisanga bozaka na ordinateur nazo sala de nazo travailler oh musala pesa nga mbongo ebele oyo musala pesa nga ba million mais oui ngabe naza awa papa mama na ngai papa o répondre ngano naza awa oh naza na yo bébé zala calme nazo sona na fournisseur moko awa nazo sona fournisseur moko awa fournisseur wana penda za na mbongo ebele mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville et surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là reportage, il y a événement le là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolo la business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Je vous appelle, j'appelle les DG, les PDG, les grands hommes d'État. Béa Bopé Sabiso Confiance. Votre visibilité, c'est notre devoir. Votre visibilité, c'est notre objectif. Fidedi Move Production, nous sommes là à votre service. Ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali bato babenga ye na leli tomonaka Escobar tomonaka mwana mobali yeyo aye est-ce aye mission grand maître apesaki ye grand maître alobaki na ye zwa liputa oyo kende pesa mama na yo
mama alata mama soki alati mama akokufa mama na yo soki akufi kata motema na ye memela ngai yango mwana mobali pe ye yo aye na village esika ya mama eske mama akolata liputa to akolata liputa te eske mission ya mwana mobali oyo ekoresir bafidélien na bafidélien pardon tosambela mama alata liputa oyo te tosambela pardon mama azala sacrifice te bamama na nga boza na ndako bamama na nga ya basi bamama na nga ya mibali bamama na nga ya basi bamama na nga ya basi nalela bino fort mama oza wapi mwana ya mobali azongi mama oza wapi o omoni yango omoni penda tala penda qualité oui qualité oyo eza combien 5000 oui problème eza te oyebi nini chéri na nga ya sika apesi nga mbongo ebele aza na mbongo nayebisa yo ndeko yo osomona mbongo osomona liboke ya mbongo mpenza se oyebi banke ye aza maboko banke ye aza na mbongo ebele donc oyo nyonso oza nango yango no donc eza original donc 5000 ezaka yango nayebi so ozwango ye wana azwaki mbongo ye wana asepeli na mbongo metala lelo akei ndeko na biso ya mwasi oyo azokufa likolo ya bilingalinga ndeko na biso ya mwasi oyo azokufa bolenge ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali landa filme oyo kotala yango na ndenge ya miso ya bomoto te me filme oyo tala yango pardon maman na ndenge ya miso ya molimo yebisa nzambe afongola yo les yeux spirituels o comprendre eloko nini secret nini oyo ebombami na kati ya filme oyo bilulalula bilingalinga bizwazwa tala ndenge mwana mwasi akufi tala ndenge mwana mwasi akei tolanda filme oyo eteya yo mama naza na mbongo mwana nga ya mobali mama nga mwana mobali mama ndongo nini yo mama oza bien mama sepela naza na mbongo mama sepela na koma riche yo mama mwana yo ya mobali abonga mwana na yo mobali akoma maboko banke mwana yo ya mobali vie échangea zela mama zela nayebisa yo na koloba na munoko te zana yebisa yo tala yango eloko ndenge nayebisa yo yango yo mbongo naza na mbongo mama sepela mama bina mama zwa mbongo mama nakobwakela yo mbongo ngai mama babie ya ba $100 yango yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tolanda filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu ndeko na biso ya mobali yeyo aye mission bapapa bamama pardon nasengi tokota bapriere tosambela mpo na mama oyo mwana na ye aye na mission oyo tanganga apesi ye apesa mama liputa mama akufa ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali oza koloba o ngai mwana na ngai abota mama abotanga papa abotanga mobali na ngai tala exemple ya filme oyo confiance kaka epai ya nzambe mwana oyo mama memi na libumu 9 mois mwana oyo mama sacrifie vie na ye aboyi kolongola zemi mwana oyo mama atangisi amelisi libele alesi na bobebe aswi mama na mutu ya libele me mwana likolo ya mbongo mwana andimi aboma mama mwana yoki ata mawa ya mama te mwana yoki ata souffrance mama akumona mpo na ye te ndeko na ngai ya mwasi mama na ngai ozali kolanda ngai sambelaka toujours yebisaka nzambe abatela yo likolo ya banzela nyonso tu bana yo batambolaka oyebi te esika nini bana bakokota mama oyebi nini mwana ngai yebisanga mama tayabeto l'histoire ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali filme oyo
est-ce que ça c'est qu'il awa to umele vraiment et ça le quoi tu comment le kutate ou zala calme alobaki ki akoya zala calme boss azoya azala makambe belobi ki aza patron hein donc alobaki que to s'inquiéter te azala makambe belo soka si course wana koya to mela ndeko na ngai mbongo kuto ezango ya ofele OK oh to zela yo emeka tina tunelo moko eloko mbongo nini te mpe mosali lokosa poza mbongo abongo odinaka zala calme oza vraiment mobali zala mobali ye alobaki akolakisa biso secret nga mpe nalingi nakoma na mbongo lokola ye mbongo lokola ye wi emeka donc olingi mpendaki okoma na mbongo lokola boss olingi mno banda kopanza mo ya ngai tala omoni vie ya lelo vie esi echangea vie ekoma pesa bapesa yo pesa bapesa vie ekoma ya badefwa vie ekoma ya balesibiana yaya ndima supporte nga mpenza nazopense ke naza nsima na yo oyo okosala nga mpe nakosala naza prêt lokola yo nyonso oyo okoloba tokosala bana king bana braza bana monde entier bana mokili mobimba groupe na bino Fededi efongoli baporte mpo na bino baibonso na kosala groupe cinématographique Fededi eza wana mpo na bino yo moto osala eza losala te yaka awa na groupe cinématographie Fededi awa eza de formation epa na biso tosalaka bavandir te yo moto osala te nabengisi bamama eleva bamama ya bumbu ya selembao ya njili ya lingwala ya kapela bino tuboya na groupe cinématographique Fededi na groupe cinématographique Fededi toza na biso mosika te toza justement na des bonhommes na son de mouton yo toza na kosa oya korejoindre biso na groupe na biso omelanga privé numéro mpe yango oyo numéro yango oyo 080 13 79 140 na bandeli 080 13 79 140 tobengisi bino nyonso espoir bien plus haut que les Regardez ces histoires qui défient les familles, où la sagesse et la vérité toujours scintillent. Ce n'est pas qu'une image, c'est un don du ciel, une vision pure pour un futur essentiel. L'artiste sien, la star de chaque instant, il bâtit l'avenir en restant perçant. De la RDC au monde entier, on acclame ce feu sacré qui brûle au fond de notre âme. Appelez le guide pour vos mots de soutien, au du cœur pour tracer le chemin. 9, c'est les 7 400, 400 pour que l'œuvre grandisse avec tous les enfants. Il remercie ses fans, sa force et sa lumière. Ensemble nous brisons toutes les frontières. Oh, Fededi Movie, le seul et l'unique flambeau. Des films qui brillent et qui rendent le monde beau. Ah, hey, film oyo eza kitoko. Tinedu yeyo mutu alukaki mbongo ya bozwi ndeko na ngai nyonso tu oza koluka epai ya nganga epai ya bamarabu yo wana maître moko aleka na TV allo papa ovandaka kote nini yo wana nganga moko abima na suka ya mboka allo papa j'ai des problèmes nzela église kutu yo oyebi te ndeko na ngai ya mwasi tala moko na bango yeyo ndeko na ngai ya mobali toye kote ya bino tokanisaki nde tokotika yo papa tozali awa mpo na yo naza vraiment désolé ndenge nabomaki bino nalingaka ke napesa bino vi ya malamu kufa na yo ezalaki foti na nga te nayebaki te papa oyebi nayebaki te ke tokokoma na niveau oyo nayebaki te ya réalité nakendaki kaka koluka eloko eza ya malamu mpo na libota na ngai nayebaki te ke bakokosenga ngai mwana na ngai ya mwasi
na lobai ke na koki jamais ko maman na nga mo stango basenga kinga yo mais ba obligé kinga yi na ndima kite koko koma bongo mais tozalaki bien ensemble tomi tungisa kite tozalaki na espoir que un jour tokozwa oui tondimaki te ke yo kokokende kosimba kesi mpo obikisa famille naza vraiment désolé sikoyo esengeli oya na biso nabondeli bino esengeli oya tofe bi ya sika na yo yaka tokende na vi ya sika na biso mama ayaka kozwa mobali bakende bango nyonso bakende kovivre vi ya sika natuni boye bapaster pardon bavisionnaire bato bozwaka bandoto estce bafamille mpe bakenda kokutana na monde wana to mpe ezaka filme est-ce un jour mpe nakomonaka grand frère na ngai tieke nkolobi se boye na vivre esika moko na ye papa ye yo bandeko na ngai ya basi akei boni yo mama oui naza bien naza vraiment bien mwana ngai mbali nasepeli vraiment o pene eza yo oui eza ngai mama nakoma na mbongo nasepeli mama na ye penda na ye koyebisa yo mama vi oyo eza suvi na biso te nzambe achangea ngai nzambe apesa nga makoki vraiment ezomona na mwana ngai elateli na yo oui mama mama nalingi sikoyo mpo koma na mbongo nalingi na construire mpo na yo olongwa na chantier ya oncle oyo ewumeli mpe ezosila te nani yango mpenza akoki kondimake mama na ye azala na pasi boye oh mama na koko ndima bongo te nana koko ndima ke yaza na mbongo mama na yafana na chantier ngo pezo sila te noko de papa na poto atonga kane pe kutu malamu te ngana tonga mwana nga mobali na sepeli mama nazo peso mbongo bebe na songolo ndako ya sika na Kinshasa nazo pesa yo ndako ya malamu nazo pesa yo ndako ya kitoko mama na nga ovanda ozala penda heureuse na bagade di koba batelaka yo nazo sala en sorte que mama na ngai ozala pena esika moko ba riche bazalaka ozala malamu okumisa nzambe ninge obota ngai ba prière na yo esali oh mwana nga mobali oh mwana nga mbali pena na sepeli zila mnano mama na desidaki na persona no cadeau oyo ya liputa na libi ke olingaka liputa super makasi cadeau ya liboso yango yo liputa ya super liputa oyo nasombi yango na boutique wana madame wana azolanda biso apesa kombo ya boutique na ye président fidèle abanda kobwaka yango asela yango publicité vraiment liputa oyo lata mama kota na ndako meka liputa oyo meka yango mama lata liputa oyo obima na nzela olakisa bango nyonso mboka bombake yo mwana na yo awuti vile ya ye aza na mbongo lakisa mboka oyo ngai oh nzambe azwa lokumu mama nakosombelo ata ba magasin na likolo na se soki tokosi na magasin obandi na likolo riti na se nyonso nakosoma mama sepela mwana yo aza riche mama lata nzambe apambola yo mwana ngai ya mobali mwana nga mobali oyo osali sikoyo en tout cas tika siko kena luke eloko moko lia eloko moko lia penda loboko ya mama na yo olia yango kala na meka peli poto yo pesi ngai mwana na ngai ya mobali na lingi penda olia mama merci mama lambela nga biloko wana na lia yango kala zala calme nazo kende ko sala nazo lamba yango mama me pardon mekana no liputa lata nano oya kolakisa mwana mobali ndenge obimi lata liputa mama na lingi lata yango na kango photo naza na iPhone na tiango na statut ya WhatsApp na tiango na statut ya Facebook na tiango na story na nga ya TikTok ba camarade na nga ba influencer na ba influenceuse ba mona mama na nga ndenge aza kitoko ndenge alataka super mama na nga mama de mama film oyo eza kitoko
film oyo ezagu nyonso tu mwana mobali aza kosala kaka po akokisa mission panganga akokisa mission ya tanganga bafidedien pardon tobondela nzambe asunga mama alata liputa oyo te Nzambe asunga mama lata liputa oyo te ndeko na nga mobali yeyo ndeko na biso ya mobali yeyo eske mama lati liputa to te eske oyo apimi na chasse eza motema ya mama oyo tanganga asengaki ye to pe te nzambe alola pardon nzambe sunga bafidedien eske altitude ya mwana mobali oyo eza ya moto asali likambo te filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu mwana mobali yeyo aza kopema mama naza désolé ndenge okufi abomi mama akufi ngai nzambalola mama akufi bandeko na ngai naleli nzambe sala eloko moko mambalo ya kende te mama bimela ye mama kotika ya zonga na vili te eloko nini ekimisi mwana mobali amoni nini mwana nga keneti papa oyebi ke okoli oza pe mwana mwasi moko kitoko oza fierté na nga okoki siko mpona kobala nalingi te kozela age moko boye okoma yaya quartier yaya aveni baso bazalaka ke akotaka libala kaka parce que vie eza malamu te non nalingi déjà parti ya age oyo oza mobali moko aza responsable bobunda na ye boluka na ye bomarche na ye bose sentir ke boza capable ya komizwa en charge pe en plus kobosa te mwana ngai ya mwasi nalakisa nzela ya nzambe relation nyonso tu yo kokutana nango moto nyonso yo kokutana na ye tika na maboko ya nzambe nasengaka nzambe ya lola aprotégele ngai yo nabota yo moko mama na bino akufa na accident nalingi te ke mwana mobali moko boye asakanelela ngai yo nalingi te ke mwana mobali moko boye amema yo na kati ya buzoba mpe nalingi te loko na kolinga te eza ke mwana ngai ya mwasi moko okoma na zemi sans ke mobali apredote yo sans ke mobali abala yo nazosambela nzambe abatela yo akutanisa yo na moto ya bien akutanisa yo na moto aza responsable oyo aza matire oyo konyokola yo te nabondeli yo vraiment komema ma vie na ndenge ya mabe te papa tika makambo esalama ndenge nzambe alingi nzambe atikaka bana na ye te nzambe akoki kotindela nga mutu ya mabe te eloko nyonso ekotelema liboso na nga na ndenge ya mabe oyo ekoya na ndenge ya mabe nzambe akomema ngo na kati ya confusion nga naza mwana ya général Soni Kafuta Rockman naza mwana ya armée de l'éternel nazali mwana ya pasteur Jean Mayata de la foi naza mwana ya CFC nakendaka chaque mercredi keleti nzambe vraiment oyo ozoloba oza kotanga basali na ye nzambe ozoloba ya pasteur général Soni Kafuta wana ya mon père ya pasteur ya président Fidedi nzambe ya armée de l'éternel oyo asala bakampagne na mboko ebele oyo mabota ebele ebika nzambe wana asunga yo akutela yo akutisa yo na mobali ya bien nzambe asunga yo nzambe mpenza asunga mwana nga libondeli na nga yango wana libondeli na nga ezake oyo nyonso akoluka yo akuta na confusion mpe moto nzambe etumba ye nzambe atumba ye wi papa nayambi yango na kombo na Yesu nayebi nzambe oyo osalelaka nayebi nzambe ya président Fidedi nayebi makambo asalelaka ye nayebi baopportunité apesaka ye bitumba alongisaka ye naza sirke nzambe wana nayebi ke mobali moko ya malamu akoya epa na yo nayebi ke ta ya nzambe baforsaka yango te neti na minute eza ta ya Fidedi story na Kinshasa na Brazzaville partout bamama bandimi yango bapapa bandimi yango elongo na président Fidedi moto nzambe Victor omemi liputa wana kaka po boma ngai nyonso tu wana kaka po na mbongo okosepela na bozwi wana te
pardon maman. Oko c'est pas Victor. Eza na bato baliaka na bato baliaka te eza na ba sacrifice oyo ko réjouir na ba sacrifice oyo ko réjouir te ndeko na nga ya mwasi ozolanda film oyo yo zali moto jamais bandoki bakolia na famille na bino ni na quartier na bino yo zali moto bana bakoki jamais kopesa na sacrifice Victor yeyo ayaki na liputa po aboma mama akufi mama pe aye ko venger mama alobi yo ko sepela na bozwi oyo te ndeko na nga ya mwasi Kennedy wow na sepeli komona yo lelo merci beaucoup vraiment na sepeli komona yo oh nzambe na ngai Kennedy azawa mela Kennedy Kennedy azali mwana mwasi papa uti kopesa conseil lile koleka est-ce que ba ko réussir ko sacrifier Kennedy est-ce que na église au sala ba faire nini nano yebisanga ba tu na église au sala ba faire nini aux autres na ba faire na salaka ba faire epesa ngambongo ebele naza na mbongo na dollar na mbongo na franc congolais na mbongo na naira naza mbongo na monnaie surtout ya Afrique o na euro o na wallon nyonso tu yo lingi na opesa yo mbongo nyonso to les important pour nanga na lingi tena zwaka mobali oyo aza na mbongo na lingi pona sécurité na ngai nazwa mobali oyo aza alingi nzambe j'ai fini problème na yo naza na mbongo ebele kosimbanga te pardon eza pona mbongo tene naza awa non eza teke oza mutu ya bakisi oza mutu ya bakisi nazomona nzambe azotalisanga ke oza mutu ya bakisi nzambe azoyebisanga nayebisa yo ta yango epesameli yo obongola motema ozoloba nini mpe ozoloba na nga nini ke aza mutu ya bakisi dozoyebisanga mpe ndaki nga aza mutu ya bakisi yoka ngai nzambe nde azoloba na kati na nga yaka nalingi na mepa papa na nga aza paster tikanga yaye kozala to ntango mpo na yo jour na yo ya malamu nzambe atindi basauve ezali ya lelo tala oyebisanga soki nakende na baeglise na bino baeglise na bino wana ale bima telema bima pena baeglise na babola bikisi na bino boluka baofrande bikisi na bino bana basalite bikisi na bino lezanga ntina bima kende telema mwasi ya malchance yaya nakei mesengelo luka nzambe atindi ngai na delivre yo bima na kati ya bakisi bima kosakrifie ka bana basi ya bato miracle ekosila te otala mwana mwasi oyo tala penda mwana mwasi ya mobola oyo aye koteya nga jésus oyo nga nayamba yesu masiya nga mpe nakoyamba yesu nga nati nayamba mbongo naza na mbongo naza na nyonso tu tala penda ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali bana basi nyonso tozomona na nzela bazali bato oyo koinfluence na mbongo na yo ya kisi te mama na ngai tika nzambe autilize yo tika nzambe abomba yo ndeko na ngai natinda combien naza na mbongo ebele naza na mbongo ngai nde mbongo na mboko ezanga na frappaka bango naza bozwa nyonso na babolia bomela sepela na mbongo ya makila oyo ozali kosakrifie nzoto ya bato sepela na mbongo ya crime ozali koboma innocent yo oza koboma yebaka ata leta ezwi yo te place nyonso yo obombami yo obatami molimo na nzambe yo obebisi mission na yo obebisi mission ya komema mwana mwasi wana ya kompe kotanga kombo ya jésus
na monoko na yo obebisi mission obebisi obebisi vi na yo soki awa okomi liboma film ekomi kitoko film ekomi gu ndeko na biso ya mobali yeyo mwana mwasi ayaki ayebisaki nzambe apesinga mission na sauve yo bongola motema ndeko ya mobali ya tiolaki ndeko ya mobali amonaki na pamba monde wana pe bazanga mawa monde wana bazanga mawa tala ndenge bakomisi ye liboma pardon na bondeli yo ndeko na ngai ya mobali ozali kolanda filme oyo ndeko na ngai ya mwasi ozali kolanda filme oyo pardon liama tembele lala vanda ata na ndako ya studio vanda ata na ndako ya tol ndeko na ngai ya mwasi vi ezalaka nango na bouillon te pardon kokende jamais kokota na ndako ya nganga baza bato ya lokuta bazanga mawa bazanga pitié tala moto asalelaki bango apesi bango basacrifice ya ndenge na ndenge me likolo ya erreur ya mukie likolo ya erreur ya mukie babosani bolamu ya ndeko wana babosani bolamu ya ndeko wana bango wana bakomisi ye liboma tala patron yeyo akomi liboma tala patron yeyo akomi liboma patron immeuble etikali patron machine ya mbongo mituka etikali vanité de vanité nyonso eza vanité fidèle d'histoire tomemeli bino bafilme oyo bandeko na ngai ya basi tomemeli bino bafilme oyo bandeko na ngai ya mibali poete ya biso big dédicace napesi merci à mon frère privé Patience Mulanda motema ya mama Charlène Mulanda Ngalula filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu tala lelo patron mutu ya mbongo mutu ya tonda lelo ya komi liboma monde oyo bandeko na ngai ya basi monde oyo bandeko na ngai ya mibali eza na pitié te ata osali nyonso mpo na bango ata opesi nyonso mpo na bango ye basuka bakozwa yo nyonso oyo olukaki nyonso oyo osalaki lokola basacrifice ekotikala molimo na yo ekomi perdu merci na bafidélien nyonso tu ya Brazzaville merci na bafidélien ne nyonso tu ya Kinshasa fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te je dis big dédicace à mon chef Moïse Abatoa Abatoa José Abatoa José Abatoa big dédicace à toi big dédicace à la maman de maman maman na bango nyonso la star du moment Karine Massimo je dis big dédicace à Karine Massimo fidèle ya solo mama Karine Massimo Ngalo ngalo so bakutu crédit pa na yo na cabine na mbongo mikie na oto sa client te mi place wana na pisa ebe na mbongo te onu Credit Shop Africa Credit Shop Africa eza service ozo permettre yo osomba eloko maleme na musika à partir ya téléphone Android na Credit Shop Africa bazoteka ba télévision ba radio ba téléphone biloko nyonso oza nango posa ya kati ya Credit Shop Africa yo mutu wana mbongo mbala moko te osomba eloko par exemple wana poso somba téléphone wana $200 te wana ovese mbongo no malembe mbala mo ozelo na kati ya Credit Shop Africa siko biso batakabili batie biso système ni biso tozala pona ko aider bato a sepele eloko na Credit Shop Africa ayela cabine na yo osali non inscription o commander eloko ba client ba lo vexe mbongo awa pona basomba biloko ba longo la ba pourcentage na yo chaque vendredi ba ofuta yo la pourcentage il y a 5%. Donc chaque vendredi, nous avons un crédit. C'est la liquidité. C'est la liquidité. La liquidité, la cabine, la cabine. Yo là, la cabine est belle, comme la Credit Shop Africa. Na boy. Ya papa na ngai. Nini boye. Yo ko ngo mambo Credit Shop Africa. Ya Credit Shop Africa. Nazo somba biloko ndako. Merci.
Zamba lola yoka mawa. Frère Ikena, pasteur. Et sengela ko kende kuna te. Omoni. Eza idea malamu te. Pasteur. Naza vraiment désolé. Naza na journée à lelo. Na yebite lobi ni kokomela ngai. Na bondeli au pasteur. Sunga ngai salelo moko ponanga. Lobi na kokufa pasteur pardon sunga. Sunga ngai pasteur. Ah, Ikena. Oyebi olingaka mingi mama na yo. Na moni yango vraiment. Tikanga na bisolo moko. Ezana makambe bele yo sali. Nazomeka ko comprendre yango na nguya bulu musantu. Makambo yo sali ba sacrifice yo sali epesi yo penda leçon. Ya koyeba ke Satan za camarade na yo te. Satan za na confiance ya mutu te. Satan za na pitié te ndeko na nga ya mobali. Oyebi oza mutu oyo za na étoile ya Nzambe. Eza nde patience. Bato ebeloza komona baza basali na Nzambe, baza na ba étoile ya Nzambe, mais kozanga patience, kozanga kozela ta ya Nzambe. Oui pasteur nayebi. Nzambe alobelanga makambo mbana mbala. Nzambe ayebisanga ke naza mutu munene na kosalela ye. Mais pasteur pasi eleki. Pasi elekaki makasi pasteur, pasi. Pasteur pasi ya kosakana te. Tozanga ki ata kolia na komela. Pasteur vie komela kinga danger na za ko to frère en Christ na la kana église. Mais na koma ki konyo kwa mamuta kosunga za la kite. Mutu ya kopesa nga te loko ya kolia komela bato bande komona nga na pamba. Na bande ko sala misa na église mais pasteur azomona nga te azosunga nga te. Yango na desidaki. Tango namona kindeko na nga mobali wana na desidaki eke nga pe na koma riche. Sunga nga pasteur. Sunga nga pe sunga via mama na nga. Bazo senga yango mama na nga kufa. Ikena. Kandenge na lobaki. Oza na ngolu ya Nzambe kati na yo, oza na grâce. Oyebi? Oyo mwana Nzambe akangoli akangolami. Oza déjà libre. Ya solo pasteur, oui oza libre. Pouvoir mon côté, na bi pouvoir mon côté ko simba yo. Mais amen. Oyebi ko za la Nzambe. Pasteur na la kiyo. Yaya esika nyonso tu Nzambe akosenga na kende na kokende. Na kosala mosala ya Nzambe, na koluka Nzambe, na kozonga na église ya Nzambe, na kosala mosala nyonso to kosenga pasteur. Pasteur naza prêt à kosala Nzambe. Satan naza mabe, Satan naza mokosi. Oui, Satan a zamabe. Hey, Satan a vraiment zamabe. Bato no so bakena pas Satan suka bangi zaka mabe. Basu aka mabe. Basuka aka mabe. Satan suka na mutu malamu te. Satan suka na mutu malamu te. Ebele baza impatient. Batiki musala Nzambe pona bozuya mokili. Pasteur, yewana. Pasteur ezaye. Yo kanga munoko na yo oyo kosala nini awa pa pasteur soi-disant pasteur ba pasteur bato bana ngate kanga mutem munoko na yo kesanga munoko yo za nani po kesanga munoko ngai la reine mère mwana mobali oyo aza yanga aza ko patengo za lokuta aza yote nzoto pe molimo na ye pa eza Nzambe lokuta oza lokuta yondo oza lokuta oza mokosi yo pe oza neloko moko te pe na yebiso longwawa nakokende te na ye koza oyo ya ngai il faut nakende na ye okosi vi na ye eza ya Nzambe okosi ikuma raka baba reke bebe seke baba yaka bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali tolanda filme oyo est-ce que pasteur ya kolonga to pe manganga ya kolonga reke bebe est-ce que pasteur ya kolonga moto tumba yo ozika oza mutu ya lokuta
nzambe asalaka ndeko na ngai mwasi ozolanda ngai na ndako pardon betela Jésus Christ maboko merci o nzambe o tala moluki mbongo ye kuna miso pai Hey, tika topesa merci na Jésus Christ de Nazareth, le promoteur de la foi. Nzambe oyo azana makoki ya kopesa solution ekimelo ya solo ezaka ka epai ya Jésus Christ de Nazareth. Ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali nyonso zali kosala eza koresur te parce que ozali kosala yango yo moko kotisa Yesu Masia na kati ya misala na yo kotisa Jésus Christ de Nazareth na bitumba ya famille na yo okomona elonga manganga yeyo tala ndenge nini nkombo ya Yesu Masia ekoki kozikisa temple ya bayeban surtout baza ko comploter pona liwa na yo pona mosala na yo pona libota bana yo nazali kobondela tika eke nzambe yalola atumba bampoke nyonso atumba ba temple nyonso ne tozali kotala awa ezika oyo efomba libota na yo ebomba boswi na yo ezika au nom de Jésus botala mutu ya mbongo yeyo suka na ye suka na bango yango yo influenceuse tala nyonso tozali kosala poubelle eza kozila yo maye nyonso zali kosala fulu eza kozela yo ndeko na ngai ya mwasi eza tarte filme oyo secret caché fidèle story epesi bino botala kaka filme te me bozwa leçon yo moto oza na kati ya makambo oyo nabondeli yo pardon ndeko na ngai ya mwasi ka ndenge ozolanda biso na telefone na yo na compte ya YouTube na biso Fidèle Mauvais TV pardon abonnez-vous tika commentaire yebisa biso tokosunga yo kede na église le plus proche luka pasteur oyo moni azana makoki ya kosambela pour que nzambe asunga yo voici que yeyo vina ye baye kozwa ye akufa après avoir kobela liboma siko baye kozwa ye akende sikoyo ko servir na monde na bango monde oyo ezanga mawa film oyo esepelisi ba mama ebele film oyo esepelisi ba papa ebele Fidèle story toza peto kozala toujours avec moi votre humble serviteur le président Fidèle du Motonzambe film na biso secret caché esuki awa na yebi ke bozala ki ebele ya kolanda biso depuis na première partie deuxième partie troisième partie quatrième partie na awa na cinquième partie otoza kotala sikoyo je dis merci na communauté mobimba les amis de Fidèle na comité kobanda na mon cordon Alex Mbuyamba na maman Marianne Matondo ya papa commanda Arsène merci merci à toi papa Dalton Tayele merci à toi papa Espoir Ilunga Ezekias Lutundu merci na maman Stéphane merci à adorateur Jires Kembo merci na papa Keros Kafi je dis merci à toi mère Palais Kolobor reviens Fidèle du Makesse merci beaucoup merci merci à mon papa merci na papa Odo Mulanda ya maman Micheline Mulanda merci na Gloria Mulanda le chanteur de l'Éternel merci na merveille Mulanda merci na famille Mulanda nyonso tout je ne peux pas oublier à mon ami privé ndeko na nga ya kati Patience Mulanda ya mama Patience Mulanda ya mama Charlène Ngalula Mulanda merci na ba fidèles merci na ba fidèles nyonso bo s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Fidèle Mauvais TV pona lelo film oyo tosuki awa